Mais nous sommes là à la résidence familiale plutôt, voulais-je dire. Pourquoi tu es dans la résidence? Ça a été prévu aujourd'hui lundi. Nzoto ya Kondo. Avion moko spécial et dépêché Cameroun na 8 heures. Na 8 heures, avion on a local les Ali Jet. Il y a présidence, il a fallu ça là aller 1h30 minutes ou bien 2 heures du temps. Retour 1h30 minutes ou bien 2 heures du temps pour nous zongi sa Nzoto ya Kondo. Donc baké na 8 heures, plus tard 12h, 13h, 14h, bazade à l'aéroport Angil. Mais subitement, information moussou se bimi que non. Eza est sous les lotés et commis lobby parce qu'il y a un petit couac. Biso tant que professionnel de médias, Tolobaki, Toko vanda na ba rumeur on a fait de notre mieux. Moi personnellement, j'ai appelé Mamie là le matin. On a eu à prendre langue avec Mamie à lobby. Moi, il y a un petit couac et commis lobby mardi. On a parlé avec le Vechaka Kongo, mon vieux que je salue, Vechaka lobby et commis lobby. On a parlé aussi avec Kabose Boulembi Kanda, Kabosa Lobby et Komi Lobby. C'est pourquoi Toye quand même na résidence familiale, on a Selemba, on a venu qui vous dit, Toye Toyo Kabango au juste, qu'est-ce qui bloque? Parce que le programme est là qui sont Toya Kondo et Komi, Batana Morga cinquantenaire, et puis le 15 Ebima. On se pose des questions, soit une autre lobby. Mercredi, jeudi, vendredi, est-ce que Kobimaka le 15 ou bien bako repousser les sous toi comme la semaine prochaine? Toi et na famille, toi ka famille, ba bisabiso, qu'est-ce qui bloque? Parce qu'en réalité, selon le rumeur, famille peut ba silika. Pourquoi ba silika? Voyez, j'ai commis lelo lobby, lelo lobby, lelo lobby. Ba mi lobby là et comme ya chichi nenge zalaki ou bien ezanini zo s'est passé. Télévision et radio, je dis déjà grand merci à mon vieux Adrich Chamoto, maître Beba Zibeba, parce que vous avez scotché et cimenté. Pourquoi pas aussi à toi, mon ami? Bon séjour à Kinshasa, Otis Nzongo, moi, na banca ya solo. Là, je vois encore Maman Georgette et Mafuta. Je vous laisse le temps, Toko Tanaka, sa résidence, et retrouvons-nous juste après. C'est parti. C'était le quoi hier à la télé déjà na doit la sapato on a bivé yo la tête sapato ngamu tonati blouson batati ma chaîne tout kangi la kitamba na tout biso musali via yo ati ma bague na ye tout na kangi ceinture non na kangi ceinture via ça yi et l'autre côté hyper fatigué azotoka siko le côté la manael côté de côté il na mukati la phrase la mupandi poto tambola na ye na même na ba vidéo wana auto za kina to tambola na ye ya to zobeta na banaye aye sama litoi bote abi aye biso abi benga no simontel manasima nga pana avertis na kokwea oui vous en parlez donc tant que et yemo comme d'ailleurs aux abisso atelemi na yemo auditeur aye aux abisso atelemi na c donc itina vie malembe abi na ba étage sous na lembe étage comme ma colonisa déjà bien ti. Vous en parlez, vieux moi déjà. Mais à Kiti malembe l'étage, to Kiti ne aussi bien dans la vie si moi sur la katikati. Donc Kiti na yeti malembe amati. Mais il faut voir comment vieux wana dans les bonito wana azo kumba mutuka. Na da demande ka shoma to kufa. Na kanika bo mutuka na bula meka to kufa. Parce que place aux arènes hôtel, place vraiment musika les sous ça était à 5 km tout au oui musika les sous donc donc il n'a pas fatigué na viazaka na kata mutuka et puis ba dans zo koma na mutuka mala moko akoma bango ayo okuta suko to okuta mwenda bazo beta ba bango ba nzembo le bango ba no se mala moko pour mettre la porte na étage na photo ça la mupandi na yo fallait pas ti malele mbeo son pas dans un endroit azo yemba na ba contre donc a insisté car il faut des fois à beta. Et puis, à ton père, il y a beaucoup de gens qui ont été dans ma faute. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans ma faute. Il y a mais Polité a insisté qu'il faut y avec des chansons avec Simon Simon ni ayako vanda vidéo moboye avandi ba photo ni avandi parce qu'il est fatigué si vous fallait tout le monde wana ba orchestre mususu ezaki obeta ndi tout le monde ki wana malé be to scouter ti to kotisie na kati ya ndako avandi avane ko déclarer déjà bi que non akolala na kosamba te
abi na kola na kosamba te il faut tozo na butu to lukata taxi bona ba mbongo no bo loyeka ba taxi tozo nga biso nyoso na musique la rande ngwana soko moni politique azo umela bo zota ba taxi na bino moko bo luka bo kini na bino po nga na kolala ati politique alingi te toki et puis na lingi tozo on azo ngana nga moko tini na yaki tozo nga biso nyoso bozo ba tozo nga biso nyoso a insister chef politique abi ke non akozo ngate il faut azo ngana dans tel otazalaki comme ça na tongo de ba wo kozwai tozalaki obligé parce que ye ayebi na sine baaccord na ye na politique ye babiso bakena tozela kaka tozonga nde tozelaki ti politique apesi biso chauffeur na ye 4 heures du matin mpe tozongi samongwe bango bazongi douala biso tozongi susu kosamba nde kaka toyaki biso misala tozongi tokoti na hotel nde tovandi ato sirepose mpe alali tovandi nga alalaki te vi azali ape fatigué ali mopanzi koto nga na katikati vie na mopanzi koto oyo ngai naosurfe na ngai na internet ti na ndenge nani chauffeur aya mati atoke na levie po tochangaki bilamba déjà achange bilamba banini tolati sandal na ye azali nango ya J3 tolatisi ye tutututu ale pale toyokita na ye lisusu tozwi siko nzela douala nte na voiture kosamba express tozongi douala tant tozongi douala et puis bon après ba malaise les malaises bandi sikoyo via komi chauffer via komi ko chauffer le jour où ngai deuxième jour wana ngasi ko la zalaki via zagi yemoko tant on vient bandi maladi yena kosamba na producteur de ba okende na yena clinique muna na bengi na Robert voilà bakena na clinique muna ne kuna nde baye ko ba ke non azana débit ya coronavirus vous comprenez ana débit ya coronavirus tant bango bazwi na corona na kuna na clinique muna ana débit ya coronavirus tant osikoyo bazongi na hotel nga na bengi vie na service corporation de niveau excellent petit yaka na expliquer on na ye a expliquer ngano ye moko to bano tuna to solola biso kana biso bisa ba isa biso to pesi to ye bisa ete nga na boya mo bobenga na mtu ko producteur wana a partir ya ninyo pa ya di akosi biso to na on dimisa na on eso mbongo na biso mbongo kuna bank na zo nga na boyi nga to continue na kati na kwa simo kati ya to continue ko battre tara jamais mutu mupayo boye na ye ça donc c'est soumaye nga na boyi parce que ninyo mo ba no tu na ye d'abord ba question ba tu ni ba question yo za diabétique non azo no tu ya la makina ya la makina za l'école tu ni plusieurs fois aza diabétique non azui moi ba so ba tu ni mutu bonjour pour ça il est agressé non bazui ba pareil na babo babandi ko tester vi basali tout ça wana avant ba pesa ye kisi wana ziko tamba tiste ba te ba bi yane faut ba pesa ye ba fizo ezala mike wana pona ko monter kwa daki mais oyo bimanga bina ko bimate jamais so na mona pa ba tiende avant nana bima bake baye bage baluka producteur ne po baye bise mutu aboyi ko bimanga bina ko bima jamais producteur on déjà akendeki na ki mutu na biage abibokela kibokela vela kentini tawa yoki kendo na wana tamwana mte na kati to sisi bapesi bache mai wana quand bache isaika ba 30 minutes ya be mu 30 minutes sibo ba mungo nakende ubenga bamona yipsi simo bache mai nini sili sikoyo to vanda intozela suite ya babengi biso na kesi babengi biso na kesi tofuta na kesi toluka producteur azaki mona mutu na lobi ko via yebisenga par voie mayebisenga na résoudre ba problème toke na kesi koyo bazwi enveloppe moko bapesi biso babi enveloppe oyo bomonisa ye nanu ya note enveloppe ani nango bamonisa moto yango te na zio na biso mpasi nabi simba no enveloppe kopesa yango mpa ya motu te même jo na ye wana baza na ye kopesa ye nango na enveloppe yango te zali tosilisa makambo ya kesi bongo totanga enveloppe yango ntango toke na kesi tobandi kosala ti mpo na kesi ya mbongo na orange money
Tant voyez, voilà mon tournée. Tant voyez, à cette planète, qui est sur les combien. Au footing, votre si, si, va tout ce patio. Faut beaucoup qu'il y ait dans l'hôpital général ou dans la clinique. Les bandits, ils sont dans l'hôpital général de la clinique. La bandit est compliquée, maman. Bandit, il y a un débit de Covid. Il y a une discussion. Débit, on a des côtés, mais il y a un débit de précision, il y a maladie et milieu dans les Covid. On a des questions à bon, pour répondre à la santé à vie, au moment du VDF, à l'arrivée dans il y a des vies de Banana Cameroun, il vient dans âge à 11 ans. Parce que je suis l'enfant d'artiste et musicien. Papa n'a avec un musicien, père n'a avec un Mamadou Bango, avec un papa Franco, avec un papa Kaledjev. Avec na papa Wendo. À part ça, tu me souviens que tu as moi avec Yalutumba. Non, moi na yansi. Il y a pas musicien en fait. Simba vous vraiment beaucoup. Oh ba bengi vie Simbar. Wana papa na ngai. Nga na za artiste ya na zape koto na lali misala ba père na ba defa wana lali ba grand frère. Papa Taboulé, papa Jano Mombenga, papa Paul Mizele, ils sont beaucoup de papa Madiata, papa Diki, papa Disi Manzeko, ils sont nombreux. Vidi Boma, Vidi Namupafou, Vidi tout le monde, basé bilé. Dans un mois, on a papa Verkis. Nous pouvons continuer à la ligne à père. Toujours la question là. Oui, pour la vie, ma santé, il faut dire la vérité. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. On a confirmé, on a vu au Covid, non. Nous avons des responsables, monsieur l'ambassadeur déjà est là, la responsable, la grande femme Soupé Bazali, nous avons vie, nous avons qui permet à tout moment, ma grand frère Bazali, Bazali, on a des mentions, on va confirmer le résultat où il bimaki, na Mikolo, Yasuka. Voilà. D'accord. Mais concernant le passeport. Bon. Concernant le passeport, il y a homme d'affaires, le producteur à Kangaki passeport en Nengezolobama. Nengezolobama. Zandengezolobama. Yoloba c'est quoi? Ngana zoloba oyanga. Nazoiba vie ayaki na bossa ni date vie ayaki na vol moko akoma le 18 je crois. Le 10 via komaki awa c'était le 10 à salle production de bosso le 18. Oui. Voilà, komaki le 10 awa. Il y a comme les 10, il y a qui pour ça, 3h du matin, 3h30. Il y a qui passeport, il y a qui à l'aéroport. Immigration. Après, il y a un malheur. Il y a qui auditeur il s'ala qui il a même moi à qui besoin passeport il y a immigration. En tout cas, on a naïbi, il y a moi naïbi que les cas de Sima, tout ça, Rajango, Sogonegini naïbi, qui pendant ça n'a pas précision vraiment, car si vieux, nous allons y aller samedi, vieux, abandonné quoi bisanga, Emile, Jepsa producteur, aya côté sangai, passeport, nangai, nambongo nanga, sol, petit là, et donc vieux, ande quoi bisanga. Yango wana vérité ya mona ba bibia bisenga mili fo na kimia tout bokende pas vient ensemble avec vient pas sabi sokara maloba instruction ya kimia na la paix et l'amour voilà la paix et l'amour vient pas sabi soma à tout moment vraiment en tout cas côté passeport vraiment na éviter sur les arts na maboka producteur soit récupérer comme on a immigration côté en vraiment na éviter et alors Emile tout le temps sous précision à Bouquet. Quand on vient à Zobela, c'est vraiment bien beau. Sur le est-ce que ceux qui peuvent retourner, il y a beaucoup de filles qu'on a peut-être des paroles d'encouragement, il y a bonne guérison, il y a général. Oui. Famille, tout ça. Oui. Après ça, comme ça, on a coupé sa vie dans l'aïe. Au fil de l'omidé, il était quoi d'abord à son âme de nous pas mon côté.
bonjour vie abengaki elaka dans shopping mutandao sur la vie abengaki vie mopao asolalaki na jene jenema pendant très longtemps basololaki mingi namonaki tabu fataki abengaki babandako solola na vie bato ebele babengaki montana tout moment bakabose bateomba bateyo bazobenga bata Kenya bata Poto bato andako benga vie bavie la bonne tout baza kobenga wana kofortifier na Kenya oui bato andako benga vie ma bandako solola na tout moment azosolola na bato na ye bazobenga azosolola na bango azopesa bango bambote azosolola azoyekisa bango santé azosolola mpe na bafrère na ye na basere na ye yandako solola na batutu abasolola bavie nguma on dirait vie chimita abengaki mpe lisusu avait ces joka tout. C'était la même chose après ton bon, en tout cas vraiment na tu beaucoup de fil belé na tu beaucoup de fil belé ndenge via ki atiki biso na tu beaucoup de fil belé bana Kenya Tanzanie bana Soudan ba masa ya Kine ba masa mikili ba Rino ba Moshi entendu l'intervention de Pepito. Pepito, c'est un coiffeur. Pepito, c'est un artiste musicien. Pepito, c'est quelqu'un que le général de FAO l'a beaucoup apprécié par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon de faire des choses et par rapport à ses chansons qu'il avait entendues. Et puis il avait dit que non, du coup, il doit rester ensemble jusqu'à ce qu'il va terminer ses productions ici. Et puis vous avez entendu l'intervention de, on appelle souvent Noko Simon ou Grand Frère Simon. Grand Frère Simon, c'est quelqu'un que des fois connu depuis. Je vous rappelle aussi que c'est le grand frère de Montana, l'artiste et musicien congolais. Il a intervenu pour donner aussi sa version au chef, à l'ambassadeur. Vous avez entendu Yaroba, qui est aussi notre grand frère ici à Douala, qui a intervenu. Il était aussi près de l'artiste qui nous a laissé. Et alors, évidemment, vous avez aussi entendu la voix d'Emile Ntumba, qui est le patron de l'orchestre Sim International, qui a accompagné l'orchestre, qui a accompagné l'artiste dans la production. Et puis, il était à côté du vieux. Et tant d'autres que vous avez vus dans les images. J'espère que je vais vous préciser. L'artiste est arrivé ici à Douala le 12. Il a livré sa production de Kongsamba le 18. Mais son état de santé n'était pas du tout bien. Et le 27, l'artiste nous a laissé. Je précise, ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le chargé d'affaires ou l'ambassadeur, parce qu'il est déjà l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Cameroun. Le corps sera rapatrié à Kinshasa pour accompagner le général à sa dernière demeure. Donc, ma solezebetama entre l'autorité à Kinshasa, Mokonzamboka, Premier ministre, ministre de la Culture nationale, ministre de la Culture provinciale, le gouverneur Nabiso ya Kinshasa, Jantini Ngobila, Bazo Bongsa Makambu, puis Bazo Bongsa Makambu côté ya Bandeko, Batali Makamba Bonganga quoi. Dossier, document, il y a aviation, tout ça là. Et c'est ça la mamala, moi ce que comme na Kinshasa, Ndenge Mokonzalobi, Makoki et Pesami, Basali Nyoso, Nde Bakoki na Kinshasa. Pour la suite, il y a Makambo. Nous avons toujours branché Nabino, nous avons toujours plutôt en communion Nabino. S'il y a une information, tu ne manques pas, tu ne manques pas, il y a coupé Sabino. On reste ensemble avec la grande équipe pour Bazo travailler na Ngai, na Kinshasa, na Poto et puis à Nakata Cameroun. C'était votre humble serviteur, Papi Pakindi, depuis Douala. Merci beaucoup amis internautes, comme je vous ai annoncé à l'extérieur que nous sommes là à la résidence familiale de l'artiste musicien, icône de ces domaines de la culture. Le vieux déforme à tout le monde, on a bien vieux parce qu'il était un vieux pour moi. Boyebi binomoko ba o bayebi ke des fois zala qui vient na barotana tozo zala air nyoso to na résidence familiale kakande na ebisa kibino toyoka famille pourquoi parce que nzoto ya kondo esengela ki ya lelo na Kinshasa
et comme kaka lelo lobby ba misu balobake problème aux se passer ça problème il y a nombre de personnes balobi famille na ba musicien et ça là 13 personnes mais ils ont se retrouvé nombre ça 35 personnes à liste pour ba kendo zo bembe 35 personnes wala to tu na ba misu so na ba nani to yo ko na ba député ba koti na kati na ba to ya cabinet ba ko ya ministre la culture et art ba koti na kati au juste eza nini. C'est pourquoi tu es au capé famille information ni neza na possession na bango o bango bazui pourquoi nzoto ya kondo de fao et ye le lote et comme il sous lobby est-ce que lobby et comme ali sous lobby kunate tomi tuna ba question pour programme ezalaki le 15 il a fallu que le soit coré et kota morgue le 15 nzoto kondo ebima déjà troisième fois ba annulé tokotana nutoyo katomoni mama aza awa Mama Zawa, autozo présenté d'abord ma condoléances nabiso au nom de la corporation nyon sur les journalistes. Maman mes condoléances. Yes. Maman tu es que ça vraiment pas si en réalité c'est là qui te to lobisayo. Mais le la papa nabiso aza muto akoma ki alongwa ki ordinaire akoma ki extraordinaire. C'est-à-dire comme mutu ya l'état bato bazana poto o balingaka général d'effort baninga pe baeba nae basenga quand même bisoto ya toyoka yo parce que na suka to senga pe numéro o pe baloba na musika lo lenge nini to ko kotinda ta moi lo meya et pas maman pour na ko soutenir maman to ngi to yeba maman aza nani et pas général d'effort nazali maman leki na ye ematika la comme maman po ya kufakala mwana libosa boka makina ndaka ba d'effort ezangai bana bomona na ngai na boka yaya des fois wa botami na lemba na 20 le bef numéro 380 tina bali na maboko yaya mais ti bato baza ko lobake des fois o boyina boye o montando boyino biso tali bambata na kata mission ngidinga des fois za montando za mutake santo te po na gestanto bakende ke na kimokolo wana nga deja na yikobala agumela kipe kunate simazongi ke sasa manwa ka kokozwaye manwa kwa musicien oya musicien liye mutabimisa ke penda ke sasa nandengi abongisa ke pe ayemoko mais naza ko yoka ebele bato basako ya liboso ba konzi na ibi bangote bato baleka ki pona makambo bana na biso mibali première fois balobike na famille bana ba kokende bana mibali bazokende ba passeport na bango ezalaki kuna et yake lobby kuna bakana kozwango et comme bazo sinete et comme boy na boy bazwa imangwele ba kede ba misatu na moko ya mwasi bazo bingwele wana basali makambo nyonso lela ko sinia makambe comme lobby bazo binisa bango kaka na suka e comme yo leta lobby ye moko akozwa mutu bakuyana bango moko leta tuzo boya te po atikala ya bisote mosala ya landeza ya leta moya ko sala ezate abana bondi makaka loka leta lingi wana o ba mukili bazolo bake famille zo swana boyina boy papa to yebi famille zo swana et puis ba nekongo pe kuna batombo ki ba nekongo ngo bozoyo kana te na bango ba nekongo ngana ke bango makamino ko yoka na bango to Congo central kuna to zana bango na problème te na ye bango pete comme ya zala ki vérité musala musique ayeba ni mingi biso ba para moito abato wana ezate mais famille na biso mobimba oto vandi aw to so vandela ka aw to bimaka te to kendake pa ite ndenge bana balandila ke ba ko voyager ba no yana bango comme boye ko binisa wana bana basani ni ba vandi o nyos bazoleka te biso bango te ezaka lokola bino bana ndi boyeba ni boye ba ntsu ba comme ko la famille na bango famille de fa okaka yango yo matanga de femmes zo vanda ana kimvuli de 90 to zana mutu mususu te oya ko ba ke boyina banda kufi banane si ba ye a lokwa ba musicien si ba ye a kaka ye moko nani oya ye moko de fa abisi oya ye moko montana ye to zala kina bango awa kabosa ye basuta bayaki to la kina bango bazako yana mikolo te bo bato gouvernement bato ba ebani Chaka Congo pe mutaki ya atisa danger Chaka Congo oya munene wana oya munene aza munene bo bayaki awa koza la pepe 2 fois bana pe wana na mona ka bango le soute ba monsieur pe mususu o baleke ba mususu atamoko na mona ka yete o pe ye moko bana bayaki na bandila makambo ti siko na mona ka bango le susu ti ndenge na yebe ndenge ba abandonner bino biso ya bambandona ki biso malanga bato te biso to lobi biso wana to zo kipena biso ngote biso kuna maka awa te tukana kamboka
tokobanga okunda ye te mais tomoni ke nzoto ekoma ya leta moi to bilango mabe to malamu ezate tokotela leta ye moko kolo moto na ye akoyebisa biso nini mema wana biso nini nzoto de fois ekomi lobi koya lobi te lobi te ekomi kaka ya kobinisa binisa kabo pona nini ngape na mona ba mise ba kufana ngesasa to ndaka ba pena ba TV mais makama so sala me pa na biso na yoka ngoti eloko na kosenga na papa mokonzi na biso pardon mingi papa papa kitsekele ye mokonzi mbo fachi pardon azonga sa biso nzoto ya de fauna kisasa mboka wana ko kofela te biango frontière te to komoyela ye wapi malamu nzoto na ye zonga awa kota na mabele na ye abota mena poni bozo sala ye boye papa pona nini nzoto amane kombi lobi est-ce que ba réunion o salami et si ba zwa bino ba kena bino réunion ba benga ti bele biso loko te papa ata bandeko ba pese ba passeport papa na ngai to yebi makambo na bango bazo sala te makambo ka to yeba ke bana ba okende voyage ko nzoto ya na bango bongo ti mo ilele pe ko binsa wana mukolo kuna ekoza balesisi bakena ko retirer passeport na bango da ba retirer passeport na délégation na famille zate bon siko to kosani bakena ko zoba lebio ba signer ke na bango te l'état signer te l'état sali boyete bana pe bazaka ba jeune lokola bino boy ba monike ko bin se leki mingi alko l'état lobike bango moka batonso moto na bango problème ezana ngote ba ba passeport na bango kutu mususu wa mwana mususu zakena ndako dange kende ka lobby ekitake lobby na bareding mais nyonso wana tozo comprendre te kasi ngana mona ka bamize bakufa kanile lekaka baninga bamize bakoleka baninga boye bakoleka mais biso awa jamais oyo bozo kande bazo wela mbongo jamais to wela mbongo te papa na ngai tambo matanga bimite donc bozo ka tambo matanga bimite ke no bat ba mela ataka to wela nde mutu papa oyo nani muswa yaka awa bayaka na soko motaba kamp soko Kongo soko Kongo wana tina to kolobani ozana ngoto kama mbongo bayaka na ngoto kosala ni ma pete diskita na ngo ezana ngo pete potamso na makambo wana te biso to kana makambo ya kolandela bambongo te ke boye na boye soko mokilizo kansa ke boye na boye te mutu aleki mbongo te kozanga mutu munene boye na kati ya libota na biso eza passe to kozule so wapi to komole so wapi yene papa social na katali bota siko papa social akei ay mama ko bangate okuna magi toko kola yele so kofe okuna mpenza antukana yebite siko ba rendez-vous na sa pese ngai na jona ngamote siko na usala nini ngona sengi na papa yoza mukonza mboka ya bana nyonso na mboka senga na papa na mama Denise pardon bo sala nyonso nsoto mwane koma na mboka oya bota mini et comme awa mama question moko ya curiosité ezolobama papa na biso des fois zaina combien de bana bongo banko na balobini balobi azale combien de bana yende fongolanga combien de bana bango balobi poto zo mona kone pa na bino e ba foyer bazoleke belo bisto yebite bango ba yesu na combien de bana biso ba bia zaina mona moko ba miso ba na mona mibale awanga na bana donc nyonso ezolobama ya on lokwa mama leki mokoza so ebana baza yoza meme na bawo soki mwana moko na koloba lokola ya vanda ka vanda ke pa eboyete mais pa na biso moya koma nano ezate na kolobila ndenge wana o bazali ke bakende kele bawanga na tuka wana moya na yeba ezate na koyoka le solo ya mwana to moko mais o yali ke boyena boyete biso to sabe chrétien na koloba mabe pale boso nzambe te wana ka yango na yibi. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que vous avez suivi. Et là, on a kosenga. Bah, tout nous sommes basés dans le gouvernement. Basé à Bissote. Oh. Oui, basé à Bissote. Bah, tout nous sommes basés dans le gouvernement. Na koloba on a sonité. Basé à Bissote. Biso famille na biso kabana na biso mibale na mwana moko ya mwasi balinga ba voisin pona nzoto ndeko na bango. O tozo kona nyonso ndeko de fa kingane de fa waza montando te famille de fa yango ezo vanda awa. Côté bazo kende kuna moko tachiko na makola pal bana mibale na mwana récupérer pe ba passeport na bango. Donc ndenge toyo kake na famille na ba musicien za délégation ya 13 personnes eza masonge tozana biso kuna te yaya tozana biso te biso aloko le comme na ngo boy ko l'état le bike akoyana nsoto moto problème eza na ngote biso tozo wele lokote biso tozo bunda te biso tozo swana te eloko ntoko swanina na mboka musika yako kofia na kuswaya ne na bato tona biso na problème na moto moko te to vanda ka ato la kana biso ka
tapsona makambo sosote nzambe nazolo baye mutapesa ke biso ye nzambe azuye na libika na nzambe merci po ye moko alobi tanga passe kumusanga nzambe na bisengo pe kumusanga nzambe nazopesa ka nzambe merci nzoto mone pe manaki makasi posa na nga mwana na nga ndifa koma na mboko susika na zana ngo mwana nga fa koma lobi na butu toko yo kaka bana balobi lobi toko yo polo ya ko ya lobi toko mana butu na biloko na bino bana bazo appareil na bino oyo o boki na bino kutu te balobi nzoto alifa ko yate e pesi biso so passe po ba bina aéroport de ana tongo plein ezala na aéroport bat ba yaki déjà belé nzoto eko ya le société na yebite yaya na sota la kaka mama Denis na papa Pati bakoloba nini merci mingi. Merci beaucoup, amis internautes. Encore une fois de plus, c'est vraiment avec de larmes aux yeux. Franchement, c'est avec de larmes aux yeux. Bisoba misusu, tobotama tokuta bave defa déjà na succès, tokoli bave na succès. Mais Dieu a fait grâce na parcours na biso ya musala oyo. Tozoe pe ba contact. Nga na sali relation avec defa à partir ya Kenya. Nga awa, mais na Kenya, à travers son producteur Gilles Nsana. À travers mon vieux aussi, Papa Griff, bah vieux Titi les Valois, tout ça la relation que des fois azoya yo en tant que mon journaliste internet, tu en as besoin pour nous yambaye, tout ça bah conférence de presse, ne tokenda to zui grand frère, to Tina Rotana et sika grand frère bandai kovanda. C'est alors que toko tara contact à partir à Kenya to solana viena ndevia yaka to Tina Rotana kuna. Vraiment, ça fait mal. Mouto déjà côtoya qui mouto solo la kinae, mouto aïeba qui déjà à Koufi. Et puis des fois, ça n'importe qui dans ces pays, ça icône. Baza bateau basala batrace, bateau yo ba katanzela pour que jeunesse y a l'élo 4e génération, 5e génération. Comme j'avais suivi tantôt Kabo Senenga Lobaki, alobi ke yena ba musicien ba petine bazalaki wenge. Wenge musique à 4x4 tout terrain. Là, je vois le président Jibem Piana, je vois le président Ouiranson, le président Dolph Domingue, je vois Blaise Boula, Alain Makaba. Kabo Salobi bien des fois, Soka Outi ba poto na ye. Wenge bino nyo sozola tabino bilamba. Bokanisa. J'ai vu qu'Adolphe nda Salinzembu. Merci à toi Tata. Au Salinzembu ya commémorer vieux des fois. Mais au moins, Jibem Piana na ebi okozara mutema malamu. Au moins, président Oueranson na ebi okozaka mutea malam. Au moins, vienanga Selebou, Blaise Boula, bozaka mutea malam bana wenge nyoso. Vraiment, ça la bien avant que corps oyo ebima na famille boya, na famille boya. Papa na biso Kofi Olomide. Des fois c'est un ami pour toi. Ça, des fois Kofi na 65 ans d'âge. Donc c'est un frère pour toi. Ozomona, c'est un frère, Ferregola. Yo yebi bandolo bakevie, c'est un modèle pour toi. Ozomona, frère, chair de poule, cheta. Ozaramute maboboto. Et ça la bien. Les artistes et musiciens en général. Les artistes et comédiens, des fois l'artiste abino ba comédien. Boke Kenya na mo délégation yenda Kenya ba bakata ba fanim putu bokenda défenda yamba bino. Ba fiston Nzuki Batista, mon ami. Défend yamba bino na Kenya. Donc vous avez cette obligation là va. Bozan obligation il faut bo défiler ka boya ko consoler famille avant que corps ebima. Na mort to compter pour morgue komara oya la sabilamba. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin que boya ko leli sa famille. Bible lobi eza malamu ko kende na esika ya matanga kebisika ya feti. Je crois que message na ale na ngwana et son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Moi, personnellement, na kangika na message na yotango olobi kuna na loja. Olobi mboka, bo babysitter, mais boyo kuta mboka ya okufa. C'est quelque chose de bien. Mboka ya okufa, c'est-à-dire makambuloko la ya boye, aza icône. Soki yo olobi ka croiser maboko, tala na délégation famille ezate. Maman Denise, c'est une dame culturelle. Solo biokanga maboko, délégation ezate. Ya famille. Maman Olive Lembe, c'est une dame culturelle. Babiloko aboyo ta la famille, quand nenge biloko yaka ration pour sunga famille, enveloppe et ça la bien. Maman Denis Fondation Denise Nyakeu, enveloppe et ça la bien. Fondation OLK, enveloppe et ça la bien la famille. Papa Mbaloba qui un jour, matangi sila anoki pona bapaya mais la famille tikalaka. Je parle avec de larmes aux yeux. La RDC a perdu 4 grands
Oba Koufika kana toza matanga. On a perdu le vieux défunt, on a perdu le vieux Riva Mongalo, on a perdu Naomi Kipoul, on a perdu Tunda. Baza ba culturel, to honorer ba mémoire na bango. Baza ba ambassadeur na ba ambassadrice ya mboka. Oba otombola bo drapeau ne fali pour passer la kilobi. Musala la ba artiste angoana. Vraiment, je dis grand merci na bato nyonso. Je vois président Zoumatumba, je vois président Dani Chimanga, Tatuka Tukubianza, je vois aussi Eli Lose, je vois aussi Metin Tima, je vois Golo Mayala. Merci beaucoup na famille à des formes, tout le monde a accordé biso interview. Je dis grand merci. Quant à moi, je vous dis de s'abonner massivement à la chaîne au Bolandangai. D'ici là, portez-vous bien. Tozala pour nous couvrir événement Tinasuka. Bye.